Sabana makala kala mingi te nazo banda tourner na koya ko pesa bande alobi bazite abi na koya ko pesa ba famille na ngai na makala mbote soki tondimi ke président caméra ko ya ko pesa biso mbote biso pe to pesa mbote sika tozali totele eyinde kimabe samedi 13 novembre 2022 awa na villa chez Dani Dende le Real de Madrid oye zwami na avenue Beteke numéro 2 derrière station ma campagne ya ndimelanga ike ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelanga ikela Dani Dende eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza kouta de partout dans le monde baza na pose ya kopase ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimelanga ike na occasion oyo et sangisaki bateau tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact na idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka yaya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti lisolo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe aeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koyaki chassa ofanda na ba condition eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie. Allez, petits actes.
Message on a yebi le 24 décembre 2022 na kosenga na bino to telema biso nyonso kozwa 1 minute de silence pona bandeko na biso bazokufa na este ba mama baza ko se faire violer na este na o bauti kokufa dernièrement na Matadi Kibala. 1 minute de silence pona basoda na biso ya FARDC soki lelo toza na kimia eza po bango baza kobundela biso maboko pona FARDC. Namoni maboko makasi te pona ba FARDC nayoki yango te FARDC. Nazaliawa nayebi ke ba mama mingi mais namoni ba papa baza mingi te mais namoni ba makalo mingi bazaliawa bayebi nga to sito monana na bino na quartier Wele Salomo kombo na nga ezali mama Monique Kasi poste na nga ezali Pakwala namoni bakomi poste na
nazali mwana na bino, ndeko na bino, mama na bino, leki na bino, ya Mbandaka na Makala numéro. Mbandaka eza na quartier Salongo. Namoni bato ya Salongo bazali awa. Nazali moko ya bino. Mais ba mama wele na omona bango te. Ba mama wele. Merci. Eloko nga na yeli bino na yebi ke lelo eza mokolo ya fête. Na kozwa bino ta mingi te lelo eza mokolo ya fête. Mais na yeli bino ka message moko. Lelo le 24 décembre enrôlement et bandi. Na yeli bino message moko kaka ya enrôlement. Na yebi ke tokomona na bino ba fête ezali. Ti janvier wanga na bino tokomona na lisusu. Mais il y a un message moko, il y a un enrôlement. Il faut s'enrôler massivement. Bon, on a Makala, ceux qui vont s'enrôler et belé, tous en a plus de chances. Il y a un siège et mada. Pour vous tous, vous avez un nabi, ça t'a moi na moi si vous êtes. Tous vous avez un mibali. Tous vous avez un moi si vous êtes. Maman, vous allez où? Papa, mais namoni ba papa mingi te. Te ba mama baleki. Ate ba papa be bazali mwandamu, c'est bon. Nazomona ba jeune, c'est bon. Makala batika mona sort na bango. Na yebi ke bolo baba yaka kaka boye. Bazonga ngai nazali na nga soso ya mboka. Na yeko mitika boli ya ngai. Po makala oyo tolobi lelo tolobi toboyi pasi na bino eza pasi na ngai. S'enrôler pour tout pour mon ponami tant Seigneur okoma na pembeni ya maponami na ye boko na mutu oyo akoya akolobela ka biso bana ma c'est bon bon naza mingi alo ba biote ngana kina message ya enrôlement na yebi ke ba liste ezali ba coordinateur bazali ba comité bazali comité c'est salamaki beaucoup na ba membre ya comité cordon azali cordon tela yeyo eza ba mama wele ba yebi salon ba yebi boyebi ke to kuta na biso na yebi ke sa nzango merci même équipe Coupe du monde. Parce que il faut s'entraîner pour tout coca, pour mettre un zango, bon, si vous avez entraînement, il faut que nous parce que le jour, tu as pour te mettre un zango. N'a s'appelle un message mon président national Vital Kamere. Après ça, il y a un Bambote. Kalaté, il y a un moment où il y a un coup de bino, non, mais la bino ya. Merci. Natambola ingai mokote. Natambola ki. Na mwana moko ya Vital Kamere. Babenga kae. Vuluzi. Mwana ekolo. Timothée Lenoir, na passé Miko.
Maman Monique et ça lobby et ça sopi. Nalingi kaka nazala un peu plus clair. D'abord, nazali partenaire, il y a président Vital Kamere. Il y a moi sali que na ekotika maman Monique. Na sepeli na base. Ngako na esaki maman Monique tobeta di solo à base té. Tobeta di solo à famille parce qu'en fait bino boza famille na ye. Lelo soko ke na ngaba ba kombo ebimi. Makala pe fo ebimi sa kombo nango. Ya mwana ya ndako. Oyo butu na moya azobeta di solo ya makala. Alors muto ya koki d'ailleurs boyebi yango. Souci ya mwana mwasi na ya mwana mobali ezakandele moko te. Souci ya mwana mwasi elekaka makasi. Donc lelo soki toke ko s'enrôler mingi lobi soki makambo yango ebandi eke nzamba sungi mama Monique a postulé tokoki ko voter pour que makala ezala na elongi ekokanga mwana mwasi. Nienye parce que batu mingi bazoya kozwa bavoi na makala soki azwi voi na makala akomova ne na mbiza akomova na gombe mais ebongeli na mwana makala oyo azoyeba ke baninga bakola na ye bazali awa esalaka elengi komona baninga oyo bakoli na ye message eza ya élection te parce que élection na lebangi te parce que faut tobatela maman Monique toclele baprobe te awa message eza ya enrôlement ça veut dire faut tokende kosenrôler ebele toza biso nyonso bakristo tosambelaka bible ezolobela qualité ole quantité ole tozala ebele mais vaut mieux toza boye mais qualité ezali tokende kosenrôler pour que lobi makala elata elongi ya mwana mwasi oyo akokota partout oyo akodefendre makala eza boye te. Alors maman Monique abeti CTT ngai so na obetango CT président Kamere atindeli bino kende na le droit yebisa bana makala kala mingi te nazobanda tourner nakoya kopesa bande alobi base te abi nakoya kopesa bafamille na ngai na makala mbote soki tondimi ke président Kamera koya kopesa biso mbote biso pe topesi mbote sika tozali totelemi. Je crois que soki nzamba sungi d'ici le 15 au plus tard le 20 janvier akoya wana kezala ya discours te wana goya pona kolia pona komela ya lelo ezali ete message eza ya enrôlement mais secret ezali ndenge boyebi po ezaka sous eloko asoni te tolobela yango na micro devant caméra bastructure ezali organisation eza ya kati agitation te bana papa Kamere bazaka kimia milimo na bango ezaka kimia ata bazokosa mama Monique makambu tokovanda obele kimia po nzambe nda yebi vérité eza boye te apesi bino matondo mingi. Merci. Bonjour. Tu peux nous faire la synthèse de cette activité subite? C'était pour sensibiliser la population de Makala à s'enrôler massivement. C'est le seul message que je suis venu à Loa. Au Makala. Vous êtes natif de Makala? Grandi à Makala sur l'avenue Mbandaka numéro 3. Maintenant, il y a des gens qui ont nazobenga population ya Makala s'enrôler massivement parce que bientôt tokoyoka ke seni ya kofungola ba porte pona maponami soki s'enrôler massivement Makala kozala na plus de chance pona kobimisa ba député soit mibale po ezala toujours na siège moko tokokoma na siège mibale par rapport ya enrôlement na bango yango moni message na yako pesa famille na nga ya Makala. Merci beaucoup. Pour yo Makala match année. Match eza wo. Eyinde Kimabe samedi 13 novembre 2022 awa na villa chez Dani Dendele de Madrid oezwami na avenue Beteke numéro 2 derrière station ma campagne ya ndimelanga ike ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelanga ike la Dani Dende eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza kouta de partout dans le monde baza na pose ya kopase ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimelanga ike na occasion oyo esangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence
ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer Villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toye komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila Kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec un partenaire d'idéologie na cadre ya retrouvailles kaka ndenge ezalaka. Ya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na Villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti li solo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe aye kofanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondissamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvailles ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorti na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zala mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba conditions eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ici kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka kidimie.